Today is a good day. Today is a new day. Mokolo kitoko, mokolo malamu, oyo Nzambe apesi ngai, apesi peyo. Mokolo na kimia, mokolo na esengo, mokolo na lipamboli na yo. Nzambe aza malamu. Tika ete yazo lokumu na moma oyo, otoko iko solola na tina, etali maloba na Nzambe. Moto moko azala préparé po ete oyo toyaka epa Nzambe soki toyoki maloba na Nzambe ezalaka na eloko moko ezalaka capable esalema ntango yo oza disposé e mosusu moto mosusu akozwa yango atango aza disposé te na grâce ya Nzambe na ngolo ya Nzambe okozwa quelque chose yango ezalaka malamu tozala préparé mpona koyoka maloba na Nzambe yango ezalaka malamu tobondela Nzambe tiki ete na message eza koleka na ntango oyo nakoka korecevoir quelque chose na kombo na Yesu Kristo. Nzambe lelo oyo tokobondela tote tokotanga maloba na Nzambe pe tokopartage na likambo moko etali to titre yango révélation tote mystère ya molimo mosanto. Révélation tote mystère ya molimo mosanto. Alléluia. Et makambo oyo tokotanga yango kolanda mokanda ya Exode. Exode 33 tokobanda kotanga Exode 33 tokobanda na verset 12 s'il vous plaît pour ezala malamu kobanda na verset 12 Bible elobi na biso boye Exode 33 kobanda verset 12 totangi na kombo na Yesu. Bible elobi Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom, Moïse. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, verset 18. Verset 19, et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme
ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face pas être vue. Alléluia. Amen. Maloba oyo totangi motomo akoloba ete révélation oyo ezali mystère ya molimo mosanto lolenge nini yango ekobimela na kati ya maloba oyo epai Moïse azalaki kosolola na tata Nzambe to te azalaki kodiskute na tata Nzambe to ntango Moïse azalaki kosenga ngolu ya Nzambe ekita likolo na ye na motinda likambo. Bien aimé, Nzambe lokola za Nzambe eza difficile biso bato na bomoto boye penza oyeba Nzambe malamu tokanisaka ndenge tokokanisa tolobaka oyo tokokoloba moto moko akokovanda epai na ye akanisi abandi koloba ete molimo mosantu azolobela ngai. Sikoyo eza na eloko moko oyo ezaka important na kati nango eza ke molimo mosantu arevelaka makambo e makambo molimo mosantu arevelaka na moto ezala te na motino oyo moto akanisi me eza Nzambe asali ngolo na ntina wana ete moto akoka kozwa revelation moko euti epa molimo mosantu oyo ezali mystère ya Nzambe. Maloba oyo biso totangi awa Nzambe alobi na Moïse likambo oyo a précisé que moto akoki komona ngai te Nzambe mobimba boye pe ya vivre. Alléluia. Soki moto amoni Nzambe mobimba ako vivre lisusu te. Mais tika na loba na yo Nzambe a se révélaka malgré lui. Na ngolu na ye ako se révélaka na bato. Ako se révélaka ako moni samaka na batango. Ezali lokola awa tomoni ka ya Moïse azala posa mona ngolu ya Nzambe ayebete moto amba azotamwisa bango ye oyo bamoni ye na miso bayebete eza ye Nzambe. Sikoyo Moïse alinga mona Nzambe dimension ya Nzambe monene na Nzambe présence ya Nzambe pe ya lobi okomona nga te ovivre eza difficile parce que ndenge tozovivre boye toza na kati ya mabele oyo Nzambe asala na mokili oyo ya Nzambe mopepe oyo tozovivre na kati nango eza ya Nzambe eza na eloko moko te oyo toza nango atako totongi bandako bamure tosalelaka biloko oyo Nzambe asala mabele eza na base ya mabele oyo Nzambe atia biso likolo nango ope asalela biso likolo nango. Mais Nzambe asala grâce kati na moto atia souffle na lolengene na yango wana Nzambe atako mona na kala moto te asala ngolu kati na moto pour que moto akozwa révélation na nzela na molimo mosantu oyo eza mystère caché na Nzambe. Moto lokola moto kaka boye toza na bamakanisi ebele toza na makambo ebele toza na baprojet ebele toza na baboyebi ebele mais par rapport na Nzambe mingi nango eza wrong direction ezaka direction malonga te direction mabe mais Nzambe akose revelaka na boyo baye na motilo oyo ya kosala yango na tokomona oyo na kati na mokanda ya Jean
chapitre 16. Dans mon canal Jean chapitre 16, dans verset 12. Bible et lobby la bisobo. Jean 16, tout en dans verset 12. Peut 13, ma comme on a Yesu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Molimo Santo, le consolateur, Yesu abengi. O message motazo pesa eza Yesu, eza évangile, ya Yesu masi ya yemo kazo pesa ngai na yo. Alobi ete ezana makambo ebele na ko yebisa bino te na bozoto wana azosola na bayekoli. Azosola na yo, azosola na nga. Azosola na nga sola na bayekoli pe bazwa makambo batalisi biso kino lelo tozo bilango. Donc na yo nanga toza na code par kati na mo. Yesu alobi ezana makambo mosusu oyo yaza na posa ko yebisa yo, mais ko yebisa yo kaka boyete, il faut force moko mosusu ya, force à consolation. Pour ceux qui na yebisi yo kozwa moto. Bien aimé, soko ke na mokanda ya Matthieu, okomona na ba béatitude, Yesu atei ba enseignement ebele, apesi enseignement monene makasi, à tel point que bato bazaki na difficulté te ya kotatole te moto oyo aza différent. Enseignement na ye eza différent dans le enseignement ya bascribe na basadducéen to mona. Enseignement na ye apesaki yango, mais malgré yango nyonso tout bato ebele batolesamaki na nsai, mais mingi te balandaki ye. Alléluia. Bazalaki na bango kaka na distraction. Eza lolenge monga na yo tokeneke tobana kana makambo nzambe, mais tozaka ta musona kati ya distraction tozokanisaka ya nzambe eza motindo wana. Eza bien kokende, mais eza malamu pour se concentrer koluka quelque chose et approcher pour être toi approcher à nzambe. Bible lobi soko approcher ye pa ko s'approcher yo. Bien aimé, makambo oyo otozoro bawa eza révélation oyo ya molimo mosanto o nzamba koyeko lakisa kati na moto. Et révélation oyo ezali ete eza mystère ya bonzambe eza révélé kati na biso. C'est pour cette raison Yesu kutu ye moka zoloba moto akoloba kaka makambo ya yebi. Oya bana na likolo te nani wa oya omemela bino makambo ya likolo. Moto ayebi makambo bonzambe na moto ayebi abana pene na nzambe. Yango na Yesu Kristo lokola ye moko na kati ya vie chrétienne to bengaka to évaluer ka trinité o tozo koloba nzambe azali tata mwana pe molimo mosantu. Et oyo eza confirmé na maloba Yesu ye moko tango atilaki mission pour la kopanga sango malamu. Alobi na mokanda ya Matthieu 28 kobanda 19 tino na 20 bokende bopanza sango malamu na mokili mobimba pe na kozala na bino kino na suka ya molongo. Bato bakoyamba bino bokobatisa bango na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu. O instruction Yesu apesaki na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu. C'est-à-dire que
na kati ya divinité, na kati ya bonzambe, eza na tata, eza na mwana, eza na molimo mosantu. Alors, oyo ezali likambo moko monene, oyo Yesu akosala a révélé kati na biso, et sikoyo ya révélé kati na biso, ake mosika sikoyo na kati ya Jean chapitre 16 verset 13 alobi ke le consolateur, l'esprit de la vérité. Et dans makambo ya ko loba na biso, mais kaka le consolateur, l'esprit de la vérité, oya solo, yel moto akola ka biso makambo solo. Parce qu'il y a la vérité. C'est pas pour rien Yesu alobaki. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si que vérité oyo ko affranchir nani. Moto moko oyo aza mondimi. Ya Yesu te, mais aza mondimi. Ya religion moko boye songolo. Aza religieux. Mais Yesu aza personne, Yesu aza la religion. Chrétien, christianisme, eza doctrine balandeli na kongo ya Yesu, mais ça n'a rien à voir ya religion. Yesu aza religion. Yesu aza personne. Yesu aza na kati ya Trinité, mwana na Nzambe. Et biso na bandimi na boyeba ko sosola makambo oyo Yesu azo révélé mukolo na mukolo. Chaque eloko Yesu azo loba eza na sens ozwa ochamo na misala, eza lotango Yesu alobete nga na tata toza moko. Bien aimé, soki yo na tata boza moko elingo la ka yo zanani. Nga na tata na gato za ndenge moko. Tokoza na ndenge moko oui, mais nga na tata toza moko, toza moto moko. Oh Yesu a révélé. Mais il y a mon nom, a dit qu'on prononce que ngana zan zambe. Mais si vous y avez ngana tata to zamoko. Bien aimé, biro ko ke no sika wapi. Ngana o ke no sika wapi. Pour y aller na. Et ngana zo croire que malobana est la vérité. Pour y aller, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors il y a des choses na ko yeb sabinote. Donc Yesu a ko lobate yemo ko na mon bana yete. Ngana zambe parce que les abominations parce que ton moni Yesu a zamoto physique. Alors que Nzambe sa loba na mukanda ya Exode 33 na verset 20 totangi awa motote akomona ngai Nzambe face à face à vivre ngai Nzambe ne Nzambe moto amona ngai vivre mais Nzambe a la grâce na représentation. Alléluia. Nzambe a la grâce na Moïse na représentation. À part Moïse et ça n'a pas de mosusu. On va jouer grâce à Motiloana. Le cola. Josué. Pour que c'est exemple à Motomoko. Va jouer grâce. Il y a beaucoup d'ensemble dans la représentation. Josué, n'a pas comment on a attaqué comment Josué. N'est-ce pas pour y dire que Josué a coutanaki le chef de l'armée de l'Éternel. Nanzela wuta ki wapi abimele ba mon poisa. Alors il y a le chef de l'armée de l'Éternel. Et ça une représentation. Nzambe sali na image mo donné. Si on a katia Moïse azotala, il y a le bien que ngana boleka mais okomona loboko na ngatango na boleka longola loboko na ngako couvrir yo oti komona ngana sima. Mais Nzambe oya ke moseka bien aimé amonana na Moïse motino nini. Toza kotala na nini na tango Moïse azo sala requête na ye à verset 18 otangaki parce que le bagi était verset 18 le bagi boye pour revoir amour oyo eza requête à Moïse à salaki Exode 33 verset 18 et le bagi boye Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse a segui Nzambe, Moïse a manqué mon aïe. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Et ça requête au Moïse a salé. Si quand Moïse a salé requête au you, il y a comment on a mon Nzambe, pe Nzambe a fait ça qui est promesse. Dans le verset 19, alobi na eboye, alobi ete, loko na yo Seigneur mo na nkembo na nga,
C'est-à-dire que voir ma gloire, c'est-à-dire voir comment on a. Nkembo nanga. On m'a dit que ça dit que ça la pose au monde. Ah, ça n'est pas bon. Yalobi, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamais devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. Et la verset 20 dans le Bible, et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Au côté de Manikola, les banga, ils ont représenté Nini. La force. Et nous puissions dans la présence de Dieu, le roc. Et là, le boucanakate, est tellement long. On a la foi, on a la facilité. Parce que nous avons dit, nous avons la grâce, nous avons la grâce. On a la pomme, on a la ligne. Bien que dans le lobby que nous avons mon engagé, mais nous avons la grâce. Nous avons les cas du bosso na yo. Mais nous avons yo tellement Nicolas Rock. Nous avons Nicolas Rock wana. Mais nous avons couvrir le bord. Nous avons tant on a les comme mon engagé. Alors tant on a les cas, on dit comme mon engagé. Bien aimé. Révélation, il y a mon livre, mon centre, les choses spirituelles. C'est spirituel qu'on en jure. Mais mon tour hasard spiritualité, beaucoup n'a rien à l'eau spirituel, les actes difficiles. Beaucoup nous comme quelque part. Les gens voilà mon tomoko, à votre nos questions, yo mona yenzambe, azam negeni. Si vous avez un PC, si vous avez un PC, vous avez réponse yenzambe na mona qui est et au bimi faux pour mutuana mona quitté, makamo zo beza lokuta par rapport à la révélation par le nzambe et vous à la bonté. Nzambe azad destructivité. Nzambe azad grâce à nzambe eza kati na moto. Nenge ye moto ko passer nzambe lobe akosala grâce na nano ya osala grâce. Donc ça dit que dans la moto moko à côté de Maboye, à côté de l'ensemble. Le corps Moïse azalaki na bosengami et akedeki na kati ya ngomba Sinai. Kuna na kati ya ngomba Sinai, Moïse asalaki nini? Moïse akutanaki na Nzambe parce que Nzambe apesaki ye mabanga ya mibeko mibale apesera ki endengeni Moïse aza kokutana na Nzambe face à face. Bible Nzambe asala grâce à Moïse, Moïse aza kosola na Nzambe lokola moto na moto bazosolola. Mais image ya Nzambe oyo eza voilé awa kati na biso tokokende mosika te tokende dévoiler ce qui est voilé pour nous. Mais ce qui est dévoilé tout le monde en Nzambe alobi, je fais grâce à qui je fais grâce. Makambo ya Nzambe makambo ya molimo mosantu eza makambo oyo eza mystère soki eza révélé te eza caché tika ezalaka caché. Mais Nzambe ako révélé ona oyo balingi ye Irène bathéologien bakoki kolakisa déjà kodémontrer likambo ete Nzambe akosala grâce na moto oyo atelemi mpiko liboso na ye azotelema azotambola droit liboso na ye. Atako moto akomona Nzambe te na grâce Nzambe akosala na moto o atambolaka bien o akangama na maloba na Nzambe akokutana na Nzambe akomona Nzambe. Mais siko problème eza makasi eza nini eza ndenge moto ala kozwa message apesa na moto mosusu eza difficile à comprendre. Toi akokote doute, toi akomona suspect, toi akomona étrange parce que eza révélé te na moto nyonso. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Vision, mais Dieu ne se révèle pas à tout le monde de la même façon. Image où il y a Nzambe, ils ont caché. Il y a un révélation, il y a mystère. Oh, il y a mon santo. Révélation, mon santo, ils ont mystère caché à Nzambe. Ils ont Nzambe. Et puis, ce que l'on vient de Nakata Molimo Santo,
révélation na makambo ya kozwa epa na Yesu po totanga mokanda ya Jean chapitre 12 na verset 14 alobete makambo ya koloba akozwa epa na nga. Alléluia. Kwa ko témoigner modèle na nga akoloba makambo ya tuko yoka akoloba bilobela te mais ya zui on va pesa kwa bibisa et niveau là c'est la présence de Dieu et à la facilité pour révéler na moto likambo oyo eza caché. C'est pas pour rien oyo kaite na kati ya ba mystère basali na Nzambe Nzambe se révéler na moto moi ba no talisa yi makambo pe moto akomi koloba makambo nazomona bo et puis ekokisami ezake makambo ndenge azobezo sale mabongo. Dieu se révèle makambo ya nguya ya molimo mosantu mais je sais kati nango ke nzana bato bakangama na makambo wana na likambo mosusu oyo babengi nini fausse doctrine. Moto mosusu akokende komeka bimeka komotambusa wana influence ba fausse doctrine ekoti kati nango me bakomema kati na peuple de Dieu et bato ya Nzambe bazokanisa ete peut-être eza ya monzela malamu, n'est-ce pas? Yesu alobaki na bascribe na basadducéen bato baza na posa bakota na lola bino bozofrene bamonzela bino moko bolingo kota te bato baza na posa bakende pene na Nzambe mais bino bato boza liboso po memisa bamonzela bavoi na bino eza malamu te liboso na Nzambe mais bozo empêche na bato mosusu po bakota elingo lakisa ke soki ozotambola bien na Nzambe il faut faire attention na contact na yo na connexion na yo na bato na Nzambe na mosala baosala po moto aza moto akobima libanda akozala mosanto mais diable pe apesaka message akwa komemele message oa détourner. Merci na révélation akodi mosanto bato ebele bakokokisama na influence moko boye e okoma ete ebimi libanda ke molimo mosanto moto azosala mais nzoka nde bapesi image na molimo mosanto eza lokola moto soki ozotambola na makambo oyo ya bosanto ozopusana pa na makambo na Nzambe e bato bazomema yo bazoconduire yo bazotambusa malamu te to te bakomopesa yo barévélation mosusu oyo akobimisa yo libanda eza lokola tomona makambo ya bofrande badon volontaire tomona makambo ya badime naloba makambo kopesa soki moto apesi akomi koluka siko koyeba oyo apesi ekei wapi ekosala nini siko oyo ye apesi ayebi kutu valeur nango oyo ye apesi me ayebi valeur ya moninga apesi te e assemblée nango nyonso epesi combien moto akomi sikoyo na komema tala bomoni te basali boye te babakisi te wana eza moto mais c'est important koapporter liboso na Nzambe baaction de grâce eza important moto moko boye basali ye liloko moko ya kitoko eza mabe te mpo omema action de grâce. Action de grâce, je bénis le Seigneur pour la dikama kitoko na zui na kedeke baptême exemple bana bakende baptême na kedeke baptême mais na baptême oyo nga na kedeki mokolo na ndenge nga nazali na tutu na koremercier Nzambe et na kokende mpe lisusu après cérémonie wana baza na cérémonie peut-être ya communion basali communion mais na kati ya ntango wana nga nazo reconnaître que vie na nga échangé nakomi moto ya sika nakomi kotambola na Yesu nakomi mokristo confirmé te nazotambola liboso na Yesu elongo na Yesu alors nakosala action de grâce. Action de grâce physique, action de grâce et prière, action de grâce spirituelle, il y a la forme, il y a l'action de grâce. Mais seulement c'est important aussi de faire ce qui est physique pour aider. Ce que vous avez fait, pour remercier, pour témoigner grandeur en Zambie. Mais dans la tour, sali musala oyo, bazana besoin pe bakoko ko se retrouver par rapport na ba besoin musu bazana ngo et ko suba pe bango support oyo ko pesa. Mais eza yote ko la mette ke wa machia ko wa. Bien aimé. Ma belle eza ke bato mususu. Tant que par exemple na temps to ro balika ma baptême. Moto ke na baptême, mais bato oyo tant to ke na baptême.
Et ça a une confession au salaka. Quelle est la confession au salaka? Voilà qu'observer, tant que vous allez confession à bon débit, paix, nous avons la grâce que moto a que vous soit baptême. Mais si vous moto, oh, il y a la moto, au salaire confession, a yéli makambo, oh, ya yo, mososo. À cause de avoir nous autres le la moto, a yé pour influencer yo plus tard. Parce que diable moto, force à influence, à pour influencer, à au moment que, boké, bobimi de banda, automatiquement, bobimi de banda, vous allez sur la zara, atino bokomo kene na moyibi bokomo kene na mikobo bokomo kene na makambo oyo ya malamu te ya ba adoration ba bikeko o makambo oyo ezaka nzamba lingi yango ezala bongo te eza très important oyeba ete eza libanda na nzambe. Alors soki bozo bobibi libanda makambo na nzambe bien aimé conduite wana eza su malamu te yango na yesu alowe na bafarisien na basadusien lobi ete bokeba bozokangela bato baza na posa kokota nzela kokota po ete boyebi bokeli boso bokomo zwasiko bato baza na posa bakota na nzela malamu bokomo frene bango lisusu na baintention ya mabe na makanisi ya mabe na misala mabe eza très important soki ozomona akamano wana liboso na yo bana kosekarte po ete moto oyo aza komema na nzela ya kufa akobikisa yo bongo te fo obima na maesika wana bien aimé basali na nzambe baza na mokili oyo basalelaka nzambe na bosolo na ete eza pasi po moto atelema mbu na mosala na nzambe me bazali oyo batelema mbu na mosala na nzambe posala pene na bato na nzambe zala elongo ensemble na bato na nzambe otambola vie malonga elongo na makambo na nzambe me kokende te na baintention mabe okela baintention oyo okoza confondu nzambe aza nzambe na ngolu akosala yo ngolu okomprendre wana baza basali na nzambe bakolami na nzambe atya bango apart n'est-ce pas toyebi ete ata kutu eli azwa révélation epa ya nzambe ke nzambe aza na bato na ye oyo bamitika oyo bakweyisama na masumu te do bazali oyo bato batambolaka bien liboso na nzambe elingo lakisaka na kati ya na révélation oyo tolobi mpo na molimo mosanto ase révélé eza malamu moto azala intègre na makambo na nzambe azala près na nzambe moto akamama na nzambe mpo molimo mosanto ase révélé epe ase révélaka ya solo yango wana tomoni ka ya moïse azwaki grâce ya komona présence ya nzambe parce que azakatachaki mais makambo oyo ekosuka boye te mpo ete tokotala na makambo etali Christ Jésus ye moko po bato ebele na bagroupe mosusu na foi mosusu bakocomprendre bakointerpréter Jésus na motilo bango balingi mais nzoka Jésus-Christ apôtre Paul a révélé biso na mokanda ya Éphésiens chapitre 2 Philippiens d'abord. Philippiens 2, verset 6. Bible. Exerçant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, dans verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus
de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Oeza, révélation à Christ, Jésus le Messie. Bien-aimé, dans la révélation Oyo, Nzambe azotalisa biso awa na nzela mosali na ye oyo po na ntina etali Yesu Christo, révélation concernant Jésus-Christ, autorité à Jésus-Christ liboso ya bato pe liboso ya mokili liboso ya makambo nyonso. Et révélation oyo balobi ete na Bible oyo na version oyo balobi ete azalaki na égalité na Nzambe. Bien aimé, balobi aza na égalité na Nzambe, mais azwaki yango lokola occasion ya komikumisa te. Eza badésir na biso makambo na biso tolingaka lokumu wana eza humain charnel, mais Jésus était différent dans la réalité oyo. Angola Nzambe a élevé kombo na ye souverainement likolo ba kombo nyonso, likolo ba kombo ba problème nyonso, likolo ba kombo ya ba circonstance nyonso, likolo ba kombo ya ba sali na Nzambe nyonso. Ko ba to nyonso to ba mibenga ba sali na Nzambe, ezala ba sali na Nzambe, ezala ba sali na Nzambe te, ba to nyonso ba mibenga ba sali na Nzambe. Kombo na Yesu eleki kolo ya ba kombo nyonso. Ya mwana kolobi ete na kombo na Yesu mabolongo nyonso ekofukama, monoko nyonso ekotatula ete Yesu azali nkolo liboso na Nzambe tata. Donc Yesu Kristo soki ye balobi na biso oyo ke ye azali nkolo liboso na Nzambe tata. Et ce qu'on a dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3 et le 8. C'est pourquoi je vous déclare que personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Mon livre, mon santo, mon toit pour révéler mon toit. Que Jésus est mon conseil, est mon colo. Jésus est Seigneur. Na linga lo baboy. Tout le monde a une discussion évelée, une discussion à la foi, une discussion à un groupe, il y a une religion, il y a une direction à la religion. Moto comme même apport na ye. Alors mais apport na ye pour défendre le thèse na ye eza nini eza oyo ya kangi oyo na base ya foi na ye. Ako défendre motino na ye. Mais oyo il y a concernant Jésus-Christ, et cause à la caca, le Saint-Esprit m'a encore révélé mon topo, il y a comprendre. Alors, pour ça, la discussion en vain. Tout la même discussion, la même paix na tombo, mais on a pas discuté en vain. Si quoi, mon temps, mon rôle, Yesu azamani. Wana kuna Yesu azo Yesu, baluka balak sa ya abim sa mon ndoko na Yesu azamani. Pour bango bazon dimate que Yesu azamani. On a foi chrétien, bango lobi que bien que chrétien baloba ete Yesu azamani, mais on a biso to opposé au passé, donc nous croire que makamosu bakoloba bako étudier Yesu, mais Yesu azamani to croire na moto. Bazo tout na ye question là. Yesu azamani maza obligé lo baka non. Alors non, ça dit que non azo bako yo. Mais azana Mayere na yena kati azwaka obibisela bango ke Yesu azamani après. Mais je dois vous dire que Jésus est Dieu. Oh, c'est bien ça. Mais le grand problème est que quand on retourne sur cette question, Yesu azamani. La question va retourner là, azamani obligé lo baka non, Yesu azamani. Il y a confusion. Mais c'est vrai. Moto à comprendre makambo révélé par le Saint-Esprit. Pour la moto à comprendre, il est difficile. Au il est difficile à comprendre parce que l'Esprit de Dieu et fonctionnera, il ne va pas.
Et mon tomoso a besoin grâce à comprendre, à me voir à quoi kakatira makabwana. Pour comprendre que Yesu est un ami. C'est le Saint-Esprit qui peut révéler quelqu'un. Et ça, mystère caché ensemble. Révélation et Saint-Esprit. Yamato Lobawa, Saint-Esprit, et ça, étape moko. Moto à côté de la makamora ensemble, à côté de la temps de prière, à côté de la mouvance au Saint-Esprit, à cause de la facilité, il y a un message spirituel, mais tout comme nous avons accueilli pour l'obélaï, accueilli pour moi, ça m'a physiquement épargné, parce que les Arabes ont été bébés, ils bossent ensemble. Dans le motif de Moïse, à mon avis, ils bossent ensemble, ils intègrent les bossent ensemble, et à Jean, grâce à mon ensemble. Et le lien mon autonomie, il te peut exemple il y a Josué parce que Josué, comment ensemble oyo, dans l'objet que, bateau ensemble, il reste d'accord pour démontrer oyo, dans la recherche théologique, d'ailleurs pour le démontrer l'autre Zambé a moni samaki na révélation. Et puis malobara nzambe et ko témoigner kati nango na kati ya mokanda oyo ya Exode chapitre 34 nango pour ko démontrer na yo ke na ngai ete to kotanga te yo ko kotanga na tanga yo ko la que tiro na verset 9 que Yesu nzambe a la grâce kati na moto dans la révélation que moto amona na représentation lokola moto boko azalaki na prière amoni image amoni aye kopesa bato message motiko na ye moko eza difficile moto andima parce que moto amoni amanda eza ye une révélation personnelle, révélation cachée à moto. Donc Dieu fait grâce à qui? Il fait grâce parce que nzaka otoloba. Alors c'est très important biso lokola bato na nzambe toyebete tosala befort tozala intègre liboso na nzambe bien aimé nayebi te epai oyo ozali po moto akoyoka moto akomona moto akotala moto akolanda mais eloko moto akozwa ya baluka oyo uta epai ya nzambe edépend na attitude na yo na obéissance na nzambe moto soki aobéir totalement na nzambe azolanda bavoi ya nzambe akomi agréable na ntango na ye ya kolongelongi na nzambe na ntango na ye ya kopusana pene na nzambe nzambe kopusana pene na ye akoki mpe koserevele moto mpe akoki komona image oyo nzambe akorevele pati na ye mpe nzambe akopesa message oyo eza en rapport en relation na appel na ye nzambe apeseli ye alors po tozongela malamu mystère caché oyo ya Saint-Esprit ezalaka révélé na moto oyo aza kotambola sembo liboso na nzambe yo na ngai esengeli totambola sembo liboso na nzambe totala makambo oyo eza na mokili na ntambo oyo toza na pandemi oyo ebloke bato na forme moko ebele bien aimé na kati ya pandemi oyo babengi corona-19 bakomi na makambo oyo eza ke bakoforce bato nyonso bakota kati na makambo ya kosala mais bato mosusu bakosala makambo mosusu bakende kosala bamarke ba 666 ndenge balobaki bakosala bamarke moko 666 motilo bato bazokanisa mais marque de la bête eza oyo ya bato bazokanisana te eza ya nzambe bokozala oyo eza betape moko préparatif oyo moto nyonso to azala koyeba azala conscient ke makambo oyo tozokende nango ekokoma na ntango makambo ekoma difficile soki yesu abiyebi nano te mpona kozwa eklesia na ye alors avant yesu aya mpona kozwa eklesia na ye moto na moto nga na yo esengeli tose préparer tozala prêt mpona koaccéder na ntango yesu aya kozwa eklesia po après yango eza difficile eza moment moko difficile mpo moto abentenir c'est pour cela nakoloba na yo na mokanda ya Daniel chapitre 9 on retrouve réalité oyo ntango yo otangango mais seulement il est vrai que makambo oyo oyo koya bien aimé nzambe asali moto grâce à comprendre te na nzela yesu kristo
soki yesu azongi akuti yo na kondima te otikali. Alors après yango ekozala lelo. Alors pour yo zala lelo te, prépare-toi maintenant. C'est pas demain, c'est pas le lendemain, c'est pas après, c'est maintenant. En bonne relation avec Christ. Qu'est-ce que tu attends? Arrange ta relation avec Christ. Pour ça rappelle Nzambe. Luka Nzambe. Pour être yo zala la distraction. Pour être makamore kanga yote. Atako ba yera ba vaccin na bango ba pesi yo ba forcer yo pesa yo oposa na musala fo zwa fa zwa yango nga na koloba yo zwa po nga pe na zwi mais na yebi ke zana ba fe bosume zwa zala na ba por mosusu okosala mais intervention mosusu ba pesa ba conseil o ba to ba pesa ya expérience médicale ba to ba zana ngo landa yango po soki ezana truqué soki ezana makanisi mabe ba tsali kati yango moto amika kufa zate basala makanisi ya kufa kati yango eh ben bien be po bi makati yango landa ba formi musupe kama na Yesu zala na Yesu kufa ko ya motilode na yebi ke ba serviteur de Dieu pe ba zo ba vaccin na ba ko pe ko kufa yango mais tout comme ba to mususu pe ba ko zo kufa yango yonanga eza malamu ata kutu kufa ko ya na nzoto oyo eza malamu ozala na relation malamu na Yesu bayekoli na Yesu nyonso yokanga malamu bayekoli na Yesu nyonso batanta bango koboma mpona kosoutenir Yesu e Yesu alobaki mpe na bango mosala oyo eza mosala pasi eza mosala facile te mpona nzoto mais soki osupporte na nzoto oyo spirituellement oza na grâce beaucoup peut-être yango wana bayekoli na Yesu bakufa na baforme ebele ndenge basalasala bango et même Jean oyo aya kokutana na grâce oyo na ile na Patmos ntango miso eza kokufa ye azomona silo te Jean mpe azalaki responsable ye unique oyo babongaki ya koboma te na akufa na kufa normal mais avant yango batantaki koboma ye so bazwi moto batonisi na kati tono mafuta batya batomisa ye moto wana kosala nini akobela mais moto abela te mpona nini eza mystère yango ya molimo mosantu mystère oyo nzambe asala revene kati na bato bamona na miso bakambi te moto aza différent comment ça n'est-ce pas na mokanda Daniel boretrouve yango ke bakamarade ya Daniel misato Shadrach Meshach na Abednego bazalaki mpe na problème bakotaki na katikati ya esika oyo ezalaki nini ezalaki moto mais na kati ya moto wana moto epeli ti moto bato yango bazobela te bazaka vivant mais kati na komokonzi amoni kuto na moto aminde na kati na ngo omoni révélation yango ndenge ezali donc 4 personnes wana eza nani nzambe arevelaki même na mokonzi wana amona une 4e personne. Cette 4e personne, c'est celui qui le protégeait. C'est le Seigneur Jésus qui est en présence. C'est une représentation de Dieu en physique. Parce que Dieu ne peut pas être vu par un homme. Mais Dieu s'est fait une facilité pour l'homme de voir l'image par représentation. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre par représentation de Dieu. Et il a dit lui-même, moi et le Père, nous sommes un. Donc, il est dans la grâce de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est Dieu vivant, il est Dieu pour ton salut, pour mon salut. Il est celui qui combat pour toi, qui te donne la victoire. Il est celui qui t'amène à connaître les choses de Dieu et marcher par rapport aux choses de Dieu. Tambola, kolada, madobara nzabe. Tambola, bongisa relation na yo na nzabe. Nde, ozara bomoi, ya assuré na kombo na Yesu Kristo. Tika iti tobondela. Na kombo na Yesu. Oyo nyonso to eko kobema moto. Akama wana banzela na ye tambola protigezete. Na zo arrêter na kombo na Yesu Kristo. Seigneur, tikete ba oba chenzela ba tambola elongo na yo. Yo telema yamba ba go fongola maboko. O recevoir ba mona kimia katina bokozi na yo. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Tika bisala ye kurusu. Oh yo sala Jésus. Et baragonganga pour la vie à votre moko tamoyo. Tika bisala ye kurusu. Et baragorachete votre mona ba voix o akanga mangina bo. Ba voix o mo ba toi ko tia moto. Eh sika o ba ko zindi sa moto. Seigneur Jésus, rachète-lui
par ta sainte grâce, au nom de Jésus. Si que tes bateaux soient vie, pour toujours et à jamais, que la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité te soient réservées dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia.